possible, c'est pas possible. Bolim ici, bolim ici, C'est pas facile. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont deux. Alors que tu as qui dort, là, voilà. C'est pas besoin d'être deux. Bolimbisi ingeta bana Congo mamweza malamu te bana Congo. Bala Congo, na repesa bino mbote, ngane kona bino Ernest Fio Tulumbu e bane tike. Bonsoir Maleko, bonsoir partout bozali na pesi bino mbote, ngane kona bino Ernest Fio Tulumbu e bane tike. Naza koloba na kati ya chaîne na bino webi oyo papa ino asali na kombo ya Sainte Live. Sainte Live ali chaîne oyo salami pona ko dénoncer occupation, pona ko dénoncer makambo ya mabe, pona ko dénoncer ba crime, génocide, occupation, nous sommes avec ça dans la chaîne wana na kombo ya Sainte Live rôle na moya mwana. Bandeko, makameza mabe na rata mboka na biso. Vraiment na esibino makameza li mabe na mboka na biso. Makameza mabe na mboka na biso. Ça vous mentir makameza bien. Makameza mabe ya kosakana te na mboka na biso. Ah, ingeta commando Thierry, ingeta yayo yango commando na ngai. Commando na loba ki makameza malamu te. To moni biso moko ba image. Monesco ba ke Monesco oni. Baza ko so ba nzoto bandeko na ba nzoto ba congolais. Ba nzoto penda ko ba nzoto. Bazu ba nzoto ya bato. Ba bomi ba tebeli ba timoli ba zu tracteur ba timoli libulu munene, libulu penda munene. Bazo ba nzoto ya bato, baza ko boka mo ndire ba koni. Ndeko, respect na biso ezali wapi yango. Bazo so ba nzoto ya bato ko, ba ina mo ba sopi na libulu bulu. Ndeko, image wana esalinga mawa. Image wana esalinga mawa komona pina ke bazo so ba nzoto ya bato ko, ya biso ba congolais ba bomi biso en vrac. Quand on dit en vrai, c'est en désordre. Donc, tasser mon place, mon bâtiment, le tala, les boulons, munene, bazo so ba nzoto ya bato, bazo nango, bazo boire rapidement, sans respect. Ndeko na ngai. Pour vous dire que biso ba noir, biso ba congolais, on ne considère pas. Les Camerounais ont dit tout le temps que biso ndele bazo considérer biso te. Nana pesi ba tuana autorisation, on va nzoto bandeko na biso. Attends, ba bomba on a masasi. Il fallait pas tout non biki. Est-ce que ba tout kuna banga na désordre ne moi neti ba o men ne ko ne ozu ko niko o boy ka na libulu tout. Nde basali. Ndeko ezosala pasi mongo na motema ya ona lobby bana Congo. Mindele ona ko il faut to benga na bango penda to benga na bango na lobby to benga na bango. Manque de considération. Voilà le premier sujet. Deuxième sujet baneko. Mboule beti na Kinshasa. Nana ebi limité. Bino so ba ebi limité. Bon moi côté 17e mairie. Ah. Baneko salingama. Nzoto ya mutu batane onga likola ya mesa monga mabaya na sa mai na mai. Batu ba lekala bat bango luka kai pe na kai pirogue na kati ya ville na kati ya Kinshasa na limité 17e mairie. Bozo kana bani. Donc na ko zanga vidéo la timu mais on la sent aussi. Batu bazo luka kai pirogue na kati ya ville ya Kinshasa. Inondation. Bane to kende wapi? Toso kende wapi bane? Où allons-nous na situation oyo? Atuni bino. Banani bali d'accord otika na position. Banani bazo sepela maki mamoto oyo na Congo, basa na ngasi. On va trouver que Mambo Essa Malakongo est bien. Est-ce que vous êtes d'accord que la situation est vivre dans le Tambo Canabiso, tout est là.
na tuni batu nyonso ko tendance confondre batu nyonso ezala bato bazana occupation bino nyonso. Vous trouvez ça normal que peuple congolais a vivre un modèle toujours vivre wana tena bandeko et ça la mawa kafuma na mboka munene tozala ngo République démocratique du Congo moko ya eza Congo ezali continent na kati ya continent so bozo ebate mboka na biso ezali continent na kati ya continent hein ezali continent na kati ya continent Afrique mboka na biso. Est-ce que continent mo pe eza na biloko eza na richesse ebele mais bande botala ndenge ba komi niveau ba komisi biso botala niveau ba komisi biso na écoute so to mesurer ko tozala ba les derniers à suka donc au moins que 0 ezali awa biso ce que tozali to bandi -1 -2 -3 -4 -5 tozo kitara donc tozala na suka ya pauvreté na obateli biso mais bo pauvreté mo siko ce qui est bizarre ezana batu mususu baza ba riche ko sakanate. Vous imaginez les Cambodgiens ça na mboka na biso so boteli décalage entre ba pauvre na ba riche, il y a même pas moyen de mesurer ça. Ba négocier la makasi ya on a tuni congolais ni naza d'accord que tout tika na condition to vivre en rat na naza d'accord qui est d'accord na tuni bino na sepeli que tout tika na ne tozali siko. En tout cas, la série n'a pas congolais. La série va négocier sur la scène na bino. Makambo eza malamu te na kata mboka na biso. Tozali obligé to luka solution biso moko bande. Nous sommes obligés. Na esi bino ndeko. On a plus le temps perdre. Vi makambo ezo eka na kata mboka na biso. Soki to fani bongo. Eza grave. Mutakufi ko tellement que ma etondi mutakufi corne baba non likola ya mabaya ka nengwana et les gens passent dans ma parole les canons na maikani et comme normal. Au moins je me souviens que bana miki au moins ne bimbi et bien ko touté lindala la pas moment on a venu na bino mais au sala ta intime no la soudete et puis place on ne les comment souté rien que lindala la OK lindala batina quoi ya venu que be memo na venu wana lindala la pas oza ko banga ko toucher yango que ezali donc mais les lots pendant mutakufi bazuma donc son asimi vidéo ko sala ba sala normal mutakufi batangi le kola mesa na si a mai na mai et les gens passent et comme normal mais ça mawa nyoso wana pona nini batu moko ya mitema mabe balingi bango bakoma ba riche mais balingi ba détruire ba sacrifier batu mususu na minute ona oloba pinga Félix azomona makambo nyonso wana Félix au moins na papa Tshisekedi azomona ce qui se passe actuellement na mboka na biso. Ce n'est pas que aza absent aza présent azomona makambo ezoleka azoloba nini na tuni bino nanu qu'est-ce qu'il pense hein makambo tozo vivre na minute na kati ya Congo. Félix azo penser nini na mutu na sengi bino question na poser bino question azo penser nini ezali normal mais anormal hein. Et puis, ami bengi chef de l'État, on a dit président ya Congo. Makambo yo sa manakati ya Congo na minito, bato bazo boka bana libulo ndire ba koni. Bato bazo kufa na bamai et be menango ezo traîner dans la vie, quand la mission bato nengwana, ba inondation. Nyonso wana, il trouve ça normal. Bandeko. Attends to kombe esclave moko, et on peut esclave asilikaka. Et mon peut esclave asilikaka. Ndeko ezali kamuke mutu na mutu ava par nae. Mitia yo moko suko situation bozo mona ndenge parce que ngam na minute on a mona ngo et ça se mama ko lobati comme ma et dépasser même limite obiki et ça ninga somo ko mona ni c'est pas possible batu penda batu boka nzota batu kaka nengwana ça même ko ça la même enquête ba ke batu ba kofi na nini on jette comme ça donc dans des autres news ko do bazu batu ko basoda on ina ba ti batu na kata ba saki ko ba do boka moka bou après bazi moto batumbi makampe esili ou alors ni bandeko en tout cas me pesi ngakanda e pesa ngakanda na mambala mo na ngana kanga moto habiteli kamo foto lobelango il faut tout lobelango biso nyonso ensemble il faut trouver solution na mambo ozo le kasiko na mboka na biso ngana tuni botuna na Félix projet nous a nini pour na makambo teli mboka na biso projet nous a nini concernant pays na biso
projet dans les alliés concernant le peuple congolais. Vous pensez nini? Tu comptes faire quoi pour le peuple congolais? Là, on a tout na Félix. On a tout directement. Félix Tshisekedi. Moi, na Tshisekedi. Vous comptez comme ça. Pourquoi tu es devenu président d'abord? Il y a ça bisou. Au combien président pour l'année? Hein? Rôle non nini qu'on a minute. On a tout na Félix. Rôle à Félix na minute. Les alliés nini na kata pays na bisou. Rôle les alliés nini. Banobaye bisanga. Nazoye bâti. Nazoye bâti rôle à Félix na minute. Il est président pour qui? Pour les Congolais ou pour les Rwandais? Vous pouvez savoir la réponse. Il est devenu président pour nommer président pour les Rwandais ou pour les Bissou, les Congolais, ou tous souffrir. Mais ne pas c'est l'équipe. Pas c'est pendant l'équipe na Congo, pas c'est l'équipe. Les métaux, les métis, 17e ringa na ebaki otana ina no mwana muke. C'était pas comme ça. Ils allaient qui bon moté maïto na ningwana pe batu ba komota mwana piro boîte ko ndo ba linga la boîte. Na kata ville maintenant. Et le président, le chef de l'État pour Zali, vous appelez jeune, vous appelez dans ma casse dans tout. Et pour ça, vous avez comme côté. Au fond, il peut qui me trouve un peu normal. Et puis ça calme. Bande on a essayé binoko. Semble à quoi? Ma camoufle sur ton aventure. Tu regrettes ma vie. Ma camoufle total on a nenga calme mais total on a la mise sur la boue et au sous qui la biso ma bé et combien de la biso nous na sima. Tu peux regretter vraiment. Nous devons réagir. Tous allons obliger biso nous sur ba congolais to réagir mbala moko to tout na bango ki bolingi ni po na vie na biso ba congolais. Hein? Ce n'est même pas que tous allons mbongo, ce qui m'énerve à wana. J'allais comprendre au moins que tous allons na pays moko pauvre, on n'a pas de richesse. Parce que c'est comme ça, je peux comprendre oui, tous allons mbongo te yango to vivre là-bas. Mais on a tout. On a tout pour vivre mieux. Tous allons biloko so to te yango normalement. Que mbongo ba gérer bien à compte à l'État, les gens vont vivre correctement dans le pays. Mais pourquoi ma cambo ils ont les casques bien té? Question là tout la minute, là vous posez ma question, il faut trouver ma réponse. Et ça va question quand on va ter sans réponse. J'ai pu comprendre que c'est un pays moko pauvre et là comme vous allez ba tous en là comme côté là ba situation crise boy. Oui, effectivement tous en la richesse de mais on a tout. Minéraux ne sont pas la monte dans le pays n'a se retrouver en. Mais pourquoi Bissou va Congolais toujours qu'on vivre bien, vivre bien, c'est la question que je me demande. Chez nous, à Outena Pékin, ma colopam, au bout de quelques jours, à comme riche. Libanais, Outena Liban, ma bogopam, au bout de quelques jours, à comme riche. India, Outena Inde, Kuna. Aroya, à comme au bout de quelques jours, à comme patron. Mais yo zéro au bout de la carte Kinshasa au Koli puis la carte Congo mais au coup finit au pauvre. Est-ce que bien bon ni mamblo qu'on nous sera pourquoi besoin ni mango mutatangi classe des années ça lui c'est été na suka na moi a commis mon tech mapa na quoi à venir a commis commissionnaire a commis ce qui ni nango et vous trouvez tout ça normal dans l'économie. Pendant que tout le monde a battu nous sur batangi pour toute la classe, mais ils sont en train de jouer avec l'argent en boca. Bah ça a un bon. Bah vous tu le ressens en bon en athée. Donc n'ayez pas dans ton amouté, n'ayez pas dans fin amouté. Je parle que la vérité, mais moi je le calambo canabiso. Bolobini ni bana Congo. Bolobini. Nous sommes vivre les lois ratamboko. Vous trouvez un normal. Bandeko ataba ke tuzana kozana motema ya komikitsako ya biso elekiba congolais ebembe pene ebembe ya mutuko mutakufi bazui batili ko la motala contre ba ita mena se ya mai skozo le kanase mai ya mbula parce que beti ezanga sika boleka avenir comme une rivière comme mai ya njili et mutu patambola il faut ba mai na pirogue na kata ville ya Kinshasa za capitale na limiter les sources na 17e mairie. Oh. Na éviter binombo pe sa réponse. Ce que tu l'obien au ba fingi Félix. Ce que tu l'obien au to ni Félix te. Ndeko. Ngana l'obien ngo to ça la clair. Ce qu'on monique au kwa makambute tikela batu o ba ozana possibilité ya ko sala makambo ba sala. Félix a été nommé que par Yé Kabilango.
on pense à une minute non, on a comme président Namboko et Bandegona va souffrir. N'a le connaissance à quelque chose. Mais non. Tout le monde a 12e mois en gros. L'élection Salamaki, le 30 décembre 2018. Moi, projet Tokota en décembre. Ça va faire une année Félix a comme président dans le Congo. Par la force. Mais bilan nae, dépense sur dépense. Et là, on a remarqué à moi, dépense car rapport nae moi personnellement, pour le peuple congolais. Parce que bah voyage dans ça là, à voyager dans le PPT. C'est l'argent de l'État qui a utilisé pour nous voyager. Mais c'est ma minéraux baotek. Aussi ma minéraux wana bateka qui ont normalement bazo mbongo batie na caisse à l'État. Ba mekota la vie sociale ya peuple congolais partout azali. Et retrouver solution te bandi. Ceux qui ba mbongo au bazo dépasser wana inutilement ma voyage mogezanga tina. Ils ont apporté biso eloko moko te bandi. La fini mutu tout ça la logique. Depuis que Félix a fait le voyage, qu'est-ce qu'il a apporté de bien à la vie à peuple congolais? Vous voyez, la cinquième réponse, on a posé question. Depuis qu'il a commis président, si vous comptez le nombre de voyages à Salé, c'est combien 50 idées. Bon, on a 50 sorties à Salé. Il a dépassé combien? Il a ramené combien pour la vie à peuple congolais? Tout le banam. Hein? 50 voyages à Salé. Il a dépassé combien d'argent? Déjà, carburant et avion, ça coûte cher. Bon, hôtel, ça coûte cher. Délégation et président, ça coûte cher. Bon, retour, il a mené quoi? Et là, on a mené le peuple congolais dans minute. Et là, on a mené le bango. Attends, on a pas mené le bango. Le bosso va dire notre qu'il a 100 jours parce que 100 jours, ils ont 100 jours et c'est l'équipe. Bientôt, on comme une année. Après, on a 2 ans. Après, on a commis 3 ans. Mais ça, il y a un mobile. Pour vous dire qu'il n'y a rien à tirer dans Maram Oyo, Félix Aosala. Il n'y a rien à bénéficier. Ce qui te font les misutes bandeko. Bouzoba Oyoko. Pendant que vous voulez que vous va continuer à voyager. Baza Olia. Bazotina bandeko na bapoto. Bana na bapoto. Et les gens vont continuer à vivre bien. Mais Bisoba Congolais, on sera toujours dans la merde. Comme on a en train de vivre aujourd'hui, que Mboule Betty, Moutakufi, Bazé Bemene, Batia, on a Moutalaka, Moutumota qui prend mon bateau, les canabas pirogue, la tête à Vilo, à Benyago limité, la 17e mairie. C'est grave. Que Babomi Batuna Est, Kuna Nabata Oni, Bazé Bemene, Batua, on est à Koni, Nakata Liboulou Moga Mounene, après Bazé Moto Batouno, on est à Bakoni. Tout ça, on devait nous respecter quand même. Yo, vous savez, on n'est pas mindélé. Mais au moins maman mais pourquoi on fait ça chez nous? Et nous on est là, on a train de regarder ça comme si tout était normal. Et ça normal, ce n'est pas normal. Hein? Un grand pays n'est pas cannabis, ils allaient continent mobile. Et puis quand ça continent, tout ça mais on est en train de crever net banyama. Peuple congolais, trop c'est trop. Et l'équipe, souffrance sur l'équipe. Ce qui te fait c'est que Baloki biso ba congolais. Ce que je comprends, tout ce qui est biso mongolais na Congo, to ni mabuzo ba o biso ba congolais. Il y a que nous, tous accepter ma Cameroun. Ndeko tozangi mbongo te bandeko nanga tozangi mbongo te on a beaucoup d'argent tozana mbongo ebele ko sakana te mais mbongo na place okende ngana yo na ebité question dans autre na ngwana ya on a tuni Félix a commis président pour na banani pour na ba Rwandais ou pour na biso ba Congolais question na tuni tous les voyages au salon ba ça la ba Rwandais ou ba ça la pour na biso so pour na biso solution na résultat na ngozani na lina e balelo boye bisangai. Puis, avant le président, il y a un voyage. Si vous avez voyagé, vous avez coopéré dans le pays, soit vous avez un peuple qui a un rolia, ou vous avez un peuple qui a un bazangi. Mais vous avez un peuple qui a un peuple qui a un peuple qui a Banzela, ezalité, hôpitaux, ezalité, l'école, les camps d'école. Alors, si on a comme président, l'école est gratuite. Les lots, on a chômage pour tout.
ba maman no sala tuma il faut futa ta mo miki iya ko loba ke o bana le comme gratuit bana ko ba bomeli ba mo école de qu'on a fini na Félix Tia. Je ne dis que ce qui est vraiment moi je le kana moko na biso botu na Félix azali président na biso ba Congolais ba président ya peuple pays mususu boye bisa biso tala ndeko sana motema pasia sembla yesa na pasia so bino bomo na normal nenga ebeli sanga mutu pona woni matike mboka onga na bota makina koli lelo ba ekomi na pasi boye et puis pas ngo mutu mo ta trouver solution. Mais on fait que tuer les gens tout et comme les champs de tuer donc so ngo ko lobo mama tuko ya na Congo so no lobo mama tuté ondoka ya na Congo okuta ba koba eno bazilo obeti ba masasi mutu pa ko lobate biso ba Congo ba komisi biso ndenge wana. Vous trouvez ça normal? Mutu okuta so na mboka ni na nguna et aussi c'est mieux sur la mboka ba Congolais et les Congolais sont en train de regarder bandeko toza ba nyamatea tozali bato tout ça là appelle à moitié tout vivant et tu vas peuple nyos tout ça là ma poto nyoko maraté tout ça là ma pas bon marabiso de banyamate tout ça là ma poto souffrir ya mona ici bio bandeko bon mengo est dans la Congo na il faut Congolais nyos azana droit de profiter en haut et ça est normal que mbongo ya pays groupe ya bato moko boye balia kango tout ça na droit de tuna bango te Joe o ba Joe tango komaki wana est-ce que papa na nga avec na mbongo Jeannette Kabila bozolo balol Jeannette Kabila tata mwasi ya Kabila tanga yaki azangi na mbongo mais lelo mbongo bango bakomi na ngo mais bakolo mbongo bazo kufa nzala ndeko en tout cas na sona kama lobate c'est à vous même de juger maintenant so bon moni ke makambo eza de kana Congo les a bien oui vous savez ndeko Ernest tika ko loba nous vivons bien la vie est belle na kata Congo tout va bien fana mini. Et là, on a dit bino moko juger ce qui se passe actuellement dans mboka na biso. Ce bon moni qui allait bien, qui ma maison est bien, bo benyo be erna certika ko loba. Tu parles pour rien. On est en train de vivre bien na kata Kinshasa na kata Congo. Tout ça une voiture, ba donc ça bien climatisé, totalement la voiture à sika, ba là-bas qui est classe, donc il est plutôt à sika, ma tout ça OK. Na on a suis na faille qui na potoa. Mais on a zomona na misu na ngai na otozoka po lelo likamote eboma likamuso koloba ebimi ndeko esali na mako mona nzoto ya ndeko na biso Kongola kufi ebemene batango likola soki motala ka so peni na on na semai et ce qui est étonnant les gens passent comme si rien n'était do batba le kana ngo tranquillement et bembe elali na ngora wana na sia ba le kana mai wana ba mnyenyoso ba microbe nyoso bota mwana kati na mo ezoko tamina na nzoto obi conséquence na mo pour l'information na nyoko bana lelo botika ba noko tranquille kindoki ezala raté boki ngai kindoki date omonika obo asalela ba mai terrasse bo nyata wana kindoki nyoso wana po microbe wana ekokota na nzoto na mina. Tant que se développer, le corps pour lire en bien té. Condition de vie à malamté, Q, au kufa. Combien a sauté que tata masina linga no botika batabatu ba kufanza botika bango kimia. Parce que maman est intéressée aux tambola wana. Ba microbe eza na kati ya est-ce que botali yango déjà boyebi quantité microbe ozo mat ezo kota mina nzoto wana boyebi té. Suka nango bino nde bo kufa. Bande kona na mama. Nana ma boyebi bino mo boyebi ne bo sala siko. Pour on a bina oloba sur le mot na tout bino va que so bo moni que vit à Congo et ça bien ba Congo ba vivre bien pour réagir. Pour ngam nako bo se bo leki si limite ya supporter maka. Et leki comme na buzoba. Et comme na buzoba na éviter surtout to comme ndenge na. Na éviter vraiment. Comment nous ni ma comme c'est un niveau ya ndenge wana to koma na niveau to komi lelo pena na kati ya pays lokola Congo niveau to komi lelo na passe na souffrance na koboma makamno so tozo ni makaka on est là tranquille on trouve ça normal ndeko ezama ya on ensenga ba papo ya mikolo loko ba papo ya mikolo oyo
bokela biso pe mawa bokela bandeko na bino Congo mawa kaka bino boliaka bandeko bakufa bato baza kokufa na pasi bokela pe bandeko mawa s'il vous plaît bapapa obosa na FCC na PPRD non na Félix bokela bakongole mawa botala na mte simako botala ata sima mokie bokela pe bato bokela bato mboke kufi bato oyo les gens de PPRD bato FCC Congo kufi s'il vous plaît Congo kufi Congo eza par terre bokela bango mawa s'il vous plaît bolingi bosilisa bandeko na bino bato batikala nani. C'est la question que je vous demande na tuna bino bolingi nini vraiment bolingi ba Congolais basila kokufa po niveau CP là parce que maman zo sala masiko bozo mona ngo eza normal na ngina soki ça pour na loaso minité na ngana sa no ona molele sala nga pasi bana Kinshasa bana Congo bozo responsabilité à vie na bino na maboko na ifilo na bi na sengi na Congolais nyonso oza na ta Congo zoa responsabilité à vie na ona maboko so moni que vie nous a bien ko ça le moté mais so moni que vie nous a malamu te na sengi na minute oyo ko compter pas ya mutu moko te zoa responsabilité na maboko o réagir pour la survie na yo sinon on va déjà condamné à mort. Vous êtes condamné à mort peuple congolais. Ceux qui vont réagir vous êtes tous condamnés à mort dans le pays. Vous avez dans le lobby congolais, nous sommes dans le Congo. Si vous avez vu que c'est normal, ne faites rien, il faut continuer à vivre. Mais si vous avez vu que ça ne va pas, il est temps maintenant au tellement au réagir. Moi je vous dis tout de suite que vous êtes tous condamnés à mort. Donc Mindiale va décider que tous les Congolais doivent mourir pour que la libre va utiliser pour une information. Congolais nous sommes Congo, tu es condamné à mort. Ce que vous réagir, vous êtes donc vous allez sacrifier. La soukiwana, on est là pourquoi les lois ont un bandeko. Nous sur place aux alliés, joie responsabilité non. Joie vidéo, oh hier ça va négocier sur Congo et que business nous sommes condamnés à mort. Ou on réagit maintenant, ou tous les lois na biso ko fa biso nyos ne ba préparer ba bomba biso nyos. Boyoki na na kufana sikote pour na poto. Ngali wana nganza mena wa décider mais abino batuni ya moki bazo décider na minichoro na kata Congo bo bomba bino. Ok. Nous sommes tous en train de Congo pour nous basilisa bino na kata Congo. Na suki wana na remercier de bono sotala inga zoa vidéo oyo partageons yeso ba congolais nyonso o ala na kata Congo ceux qui vont réagir te boye ba que vous êtes condamnés à mort. Na suki wana ingeta